pour ça au fala ça lelo ils ont l'esprit de grandeur ceux qui baptisent nous sommes mboka en Hollande exemple au fala pesi lelo na la musique à Congo etambula bien faut la grand donc na na fierté moko ya fali pour parler lelo pour imaginer batu bako ça ba polémique ne ba lingi mais fierté na zana yango lelo ngai en tant qu'artiste musicien pour na fali pour poko matin exemple on a 5 ans musicien nous congolais faut balanda au fali pour passer en tout cas bo excusenga naza wa réauté naza ka mutu alingaka bonne musique en tout cas kombo yo ami pesa aigle lelo nga concernant quand moi message à ça message au quand message à on doit comprendre le message au fallait à sali leloté c'est comme d'or kufa nous a fallu pour pas faire exemple et on a le tout le temps que fallait na ba trace ya vient beaucoup ba gola ba se pela noter na lobby on se pelaté c'est que azamututé ndeko na fitité mais na tango mawa muta manifesta bimi et pas yoser la quitter so se pelté aux tinate na vie vous comprenez donc bato ba ça la polémique na lingo limbo la bino boy ce qu'il fallait commis à présenter ma condoléances à la famille il y a à présenter la famille et quand ça la peine lembi nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yalingaki bilamba ya moto ya nzoto nalatisaki yo lelo gai naleleda nzoto. Ah, Martin. Pasteur, Zamo. Gigola, digital. Nzoto. Nzoto. Mobali kitoko. Ah, Gigola, digital. Ah, ngomba bilengi ezayo. Mwanango vanana natrene nanga nzambe na ngai Pasteur ngomba bilengi ezayo mwanango vanano natrene nanga Gigola Gigola otiki ngana ntelele Magdin. Pasteur. Magdin, na eba Gigola to kuta na stade de Marty le 24. Na bon, yebi sanga siko na fandi na poto mboko bafinga kapena ya mama na yo bafinga ngo ti kombo normal. Ya na fandi na mboko mutawozo ape ba parti ali ona bando finga même président de la République. Mais soki na obo ya nanga babiloko wana bino bokomi condamné. Mais na Kinshasa kutu ngali na zala pena guerrier ba kontenga kena guerrier. Non, signé bitumba, place bitumba za moto. Nati Kinshasa nde place ba okanga yo. Ba memona ba prison, bureau de koya, place yana na ndimanyo surtout na salaki. Boso na place o kutu na ko banga te. De awe lagi sike, soki na bandio sala ba guerre na musika boy, na bimande vrai yuma. Awe za place pena na ko sala ba guerre wana. Na boy nanga, siko boy na zala na makambo na makasi. To sala baguerre na ba artiste musicien batine la so ba démon na ba butu nga église na zala ki ma mingi ka na église na so pas prophète Emmanuel Dodi o bona maladi mo ba sambeli mbangu elongwe siko awa prophète azate na continue lukaka ba problème prophète azape be na ngate de ngana lukaka ba problème zo ba batine no nga musika papa tayo moko prophète azawa te da batu boti na ngana sala be mission ya ko finga ka batu fo mo sali ya Nzambe na ibisa bino na mboka oyo pona Gigola kaka pe pona Gigola ya des fausses yango moninga na Congo tala ba pere baza ebele bangoto bobo baza ebele mosele Nzambe o asire biso papa
mosali nzambe moko te na mboka oyo Martin Engi aya abanda ko assurer lobiko à 100%. Kobika te kobika zaka na mboka mosala nzambe te. Église nyonso lelo na Congo eza na chaîne de télévision baza miyibi. Na émission vérité surtout na mboko mutu nyonso babenga ke veki na mona eka muyibi. Na émission vérité Martin Engi. Ozomona pourquoi besoin la biso intimidation loko la bino nde boyebi pouvoir ya ko garder bon ya mutu loko la bino nde batu boyebi pouvoir ya ko loba liloba mutu abika mutu abonga mutu azwafi mutu azwibi délivrance ezali délivrance ya mabe ezali ba délivrance moko démoniaque on va filmer kaka o filmer délivrance pour nani o filmer délivrance pour nani ye moko mukolo délivrance Jésus Christ de Nazareth nzambe na biso ya bon moi atikala ko filmer ba délivrance ya sela batuti e azo yebisa kutu mutu on a sali pona yo ko beta li solo te ko yebisa mutu te il y a des faux serviteurs na République ya Congo osomona c'est-à-dire eloko ngana ko yebisa ba congolais soko ke ba délivrer yo esika caméra ezali esika ba page Facebook ezali les églises ko kota te pona gigola ninga kena ke église fallait pas akena ba église modèle wana fallait pas ozomona siko raison ni bako pesa biso to loba ke église na mobimba yo muto simba assurance ba vie na bango mais zai makamba molili yango moni artiste qui mène mbango pe évêque Martin Engi de toyebi Martin Engi na yozela to kunda gigola na biloko fona bimisa donc so to loba ke lelo ko va faire ezo kana ndenga mabeza po ke ndeke église wana c'est loyo ngana ebisaka batu boye tala ba congolais pe ba congolaise atana komi na suka na ningi na kufa nzambe soka yebisaki bino ke na kobika na pona loboko ya évêque Lukuta na kobika pona loboko na yete eza loboko ya mabe papa gigola malade sila ki délivrer esimba kite ozolanda mais évêque alobaki Martin Engi to aba jeune kolanda bilambo tenenge komisanga lokwa tata mukolo to aba jeune omone yo tambusa vu na yo yo moko oyebi secret oyebi mabe na malamu oyebi pe ba place onyatela ngane ngomoni ngabo na vie na ngane ngoza boyi na midi na tongo Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Matali Bokungo Joker. Liva Lobaki. Na bangati. Soki beta peri pembeni ya bolimo. Na lingati. Mbote na balangi surtout ya filmo na filmo partout na monde entier parce que vous allez toper sur une mbote et puis vous s'abonner massivement et vous la biso bien na musala na biso. L'autre est comme ça là, les sous première analyse na kati ya version mikili pour mona ngomi na kisasa kasi lelo zali première analyse ya film na kati ya poto version mikili yango na yambi sous lelo nyoko biso Blaise Mbuku na Ken Piana Makizembe oboyebi déjà poto que na mola ite Blaise Mbuku bonjour. Bonjour François Timanga. Bonjour Pito. Bonjour Pito. Ouais, bonjour Timanga. Bonjour na Blaise Mbuku. En tout cas, na remercie na nous Joël Salambi. Omoni mboko ye eroza mupaya. Muto ayambi bien, aza mutu ya kopesa valeur ebele. En tout cas, Joël Salambi aza jeune moko boye. Ma tolonga na ba million na ye. A jeune moko bien. Na pesa merci na oncle nanga Patrick Amisi parce que yende pena simbi libota mobimba. En tout cas na pesa merci mingi pena pasteur Tison bande konyo surtout vraiment otozala na bango ba Blaise Mbuku baza déjà famille. En tout cas merci na bande konyo surtout parce que o ezape
tolingi tobanda pe ko analyser ndenge to analyser na Kinshasa to sala pe analyse na version Mikili et ça la biso toujours bien. Voilà, merci beaucoup. Oh, ils ont analyse version Mikili, première analyse à Porto Yango Bandi. Et puis aussi la tenue Bandi Boye. Ton Robin Badi Souba les Karapo était top le saga toujours Mbabula. Nakati surtout Nakati Yalo la Biska Autovanaka. L'autre dans l'actualité où ils ont gagné les lots, ils allaient Maramboya, Liwa ya Gigola, où ils allaient des co-artistes Mounene ya Kumboka la Biso, la Combo ya Fer Gola. Où ils ont l'actualité vraiment la minute de sur la Pona Yango. Donc on peut cette question, il pas ken pe na me ko so la biso ozomona makambango ya liwango ya Gigola ndengene matanga ngo kende bien. Ouais, matanga kende bien na sens que to monaki ndeko na biso bina filé akenda place matanga eza to mona ba collègue na ba shikito ba salaki mo ba intervention matanga zo kende nango très bien mais eloko moko esala biso pasi kotalaka ba communicateur oyo bazwi lelo ba message ba opesa kotala ndeko na biso lité akanda lelo aosa l'émission na masanga en pleine émission amelane masanga aopekisa bato msuba ya matanga te aosite na bakombo ya bato bango bakobeta na kati ya matanga en tout cas ça passe mingi kotala air biso to ana souci tozobo ya kosala ba polémique parce que bandeko ebele ba yabike Gigola ndenga kufi comme aza frère propre ya Fer Gola pona batu ba s'attendre que ba biso to ya sala ba polémique to ya lo ba n'importe quoi o batu ba komana ba Facebook parce que na ba Facebook eloko ezo renier kaka faire alele kinae pona stade tandis que eloko nga na yebi soki oke na ba mort ki nyonso Kinshasa oke na ba hôpital nyonso Kinshasa okuta chaque jour batu ba kufaka nandimite ke journée à lobby kaka ndeko na biso Gigola nde akufaki soko vérifier na journée à lobby au lobby ba sa elo sommation batu bakufaki emso au monde appelle emso atana 100 famille emso bakufela ki batu mais a Gigola est frappé pour azale ki artiste et musicien munene Ferre est frappé pour yemoko pa azala ki artiste azala ki déjà reconnu ayemba na ba disque belé donc ngapona nga bato balingi baloba faire aleki sile kinaye pour na événement ya stade ngana aloba c'est faux archifo parce que faire abeta pe ba événement ebele abeta ba Zénith de Paris a na kati ya Paris eza événement munene o asala ngo pe plein toka ndeko moko ya faire pe akufate faire a signé ba contrat na ba société munene neti ba Bralima atikala Alexandre komoko te siko bato yo ba ya osala ba analyse bato ba ko mabikoma koma ngapo na nga eza pasi liwe eza na timbula ebetaka na toli ya mutu nyonso tu ozo comprendre donc totika ba biloko wana parce que lelo to lobela mabe pona liwa o eye na famille Gola lobi pe eza obligé eko tokeka na ba famille na biso ngana osenga bato bozalaka na Ferre bo protéger ndeko na biso artiste l'été akanda oza liwa oyo eza liwa moko boye famille dans le lobby un moté mais déjà l'été akanda ozo le devant ya koloba batumsu bokobeta bango batumsu bazonga makolo ndambu nga kote ane salinga pasi esalinga vraiment pasi parce que bauti konomeye ke Goldberg babenga Goldberg et pas ba Gaulois bango moko bakolo kese ba surnommé non Azar reconnaît pas ndeko na biso Ferre parce que oui era longwe analyse na biso faire à PC $4,500 pour bando défendre donc Azali reconnaît pas ndeko na biso Ferre on va passer comme Goldberg oui donc ba message azoloba na ebite soki ma kauzi mutazo tinda ye aye azomela masanga asali liste batu na yo bakobeta na matanga donc matanga ana déjà Ferre na bande kwa Ferre na famille Gola mobimba baeba soki mingi bakoya te eza par rapport ya communication ya batu na bango baengaja donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup donc Malem Malembe na pesa be parole pa ya Blaise Mbuku était que pe artiste amekama ko manola me ko solato banene que pour ça ka analyse Blaise Mbuku na ba proposer sur automoni matanga ya Ferre Gola ya lek na kufi yo était que yo artiste so mona que ezokinde bien ezokinde mabe. Bon, d'abord na ozo présenter d'abord mes condoléances na famille Mobimba et surtout l'artiste Ferre Gola a perdre quand même muto munene o azaki pe
artiste na groupe na donc ça m'a mis coopère que toi coufi à jeune âge moni donc ça na marathon et là on le pas bon matange bandi toujours zela pour akuffaire lobby de tous la totale ce qui bon monde ni même moi que dans la congolais ko banomema déjà la polémique na problème tali matanga moto polémique ezanga aux agaga mais c'est comme mabe na bablo msupe to me na polémique té et tu vas message msupe to mona ba net et ça na propreté bablo mo ndengwana donc faut participer na bateau bazana mawa moto akufeli donc mawa ezali faut ko ya yo pour participer na bandeng mo boya mawa mais tant que moi ba message monsieur le ba net lelo ezali na propreté donc elonga akolo ba mingi yangwana donc to linga pena to tia to kimezala to me mapena matanga oyo tinde ko kena lilita na suka et puis voilà quoi donc eloko liboso akolo bangwana. Voilà, merci beaucoup. Toujours na kati ya ba analyse na biso bino bo s'abonner ka rosala biso be po mo sana biso et on encourage à continuer na vidéo pour na bino ken pe na zone côté na yo to moni artiste Fally Ipupa oyo bato balobelaka ndenge bangi balobela bafingaka nde bafingela mais à surprendre bato azwi message ya méconnaissance na page na ye a posté ba photo et puis a commis méconnaissance na famille ya Hervé Gola artiste musicien mais bato basiliki basepelité pourquoi akoko komaye méconnaissance Hervé donc Fabien na kombo oyo ba Jésus de Nuance ba mokolo bilanga loyembo cheta ya bengi kana kombo ya Hervé méconnaissance yo est-ce que artiste Fally Ipupa a sali bien manqué respect. Merci beaucoup. Premièrement nanu na kota na réponse à question na suka na osenga nanu bande ko na biso ba artiste musicien bolandi témoignage ya ndeko na biso Gigola o Tsokufa bolandi témoignage o yemoko aloba o mutalobisa ete o azala loba yemoko na micro ya ndeko na biso Migenyema a expliquer biso yemoko na munoko na ye sans mutalobisa e ça je pense voyage mo bakenda na Angola et ça vidéo o etamboli monde entier que aza artiste ya liboso na groupe na bango akotaka na monde ya bakisi. Je pense que ça makambo nga na fondé teza oyo ezoleka expliquer biso ko to temple ya nini o bakota na so ya bouddhisme ezala so sima nini ana donc na senga ndeko bandeko o bolandanga o bobetaka musique makambo wana ya ba maison ya kokota pona ko régner poza la protéger po soko zoyemba batu babetelo maboko batu ba mono danger makambo wana emema ndeko na biso zo bozi avant ndeko na biso pe lelo batu msusu bazwa charge ya liwana e baola tsaka mfo na e mais babosa na video o yemoko aloba to moni pe na kati ya video wana alobi akotaka mutaliboso akotisa pe bandeko ebela tangi pe kombo ayilunga ngana wasenga ba oyo nanu o ministre fere abi yepe akoti yenda mema ilunga kuna ngana wasenga ba oyo nanu liwa ekomeli nanu bangote bayebi ke basinya ba pacte so makambo oyo Gigola lobaki eza solo basinya ba pacte kuna o eza moment ya kokima deja mbangu na maboko ya Nzambe boluka basali ya Nzambe ya bien boluka basali ya Nzambe ya bien parce que eza mulongo bomona te ba jeune bandeko nyoso to ba okufa mutu moko akoksi 50 azate ba okufa ka ba jeune ba okufa na se ya ba 30 ans dana wasenga soki ndeko na ngai lunga pe bakoti sa kuna pena ya solo bakoti jeune luka pena église ya bien et ko sala bien question na otuna ki par rapport ya message Fally akomaki na page na ye eza page officielle na ye réponse na ngeza boy Fally azalaka adversaire ya ferete azalaka ennemi na epete bazalaka be ennemi kala ba rankini ndenge za ba okese moko mais depuis ba koma ba leader pona Fally a considérer ka frère na efere ke ba binemité. Je pense bomonité mes condoléances ya liwa frappé na famille ya ndeko na biso fere Fally a commis ango parce que ça lié souci parce que les qui wana Gigola na ba message na ya zalaka lo ba très bien lobi
ngana akota makambo ya bayana ngate fali aza ya na ngai fer aza ya na nga soki na bina kotela fer na boma fali ezaneti nazoboma miziki na biso ya Congo oso comprendre donc to pesa ba message beaucoup plus na bandeko ba artistes et musiciens o bakanisaka succès zaka kisi balanda exemple ya baninga o batika mokili avant pona bikote akota bisimba simba lelo okende osali ba parti na yo okeko luka na yo soko okeye komi babandokanga ba famille bandoki makambo koma ba histoire bele donc eza moi pas surtout lisolo o ndeko na biso kikola ye moko alobaki na émission wana et moi esalanga moi cher de poule moi nzoto malili soki vraiment za solo. Voilà, merci beaucoup Papi Pedra na kati Liège, Papi Libanga, motema ya batu ya Palmira Moulamba na kati Liège. Donc pardon na kati ote omoni message o fallait asali ngapo nanga fallait alaxi biso ki aza papa moko boya bolingo parce que kotala ndenge OK ça fait torturer ba parents na yo bakufa parce que toko bomba te to na matanga eza analyse kotala ndenge ba torturer ko finga ba parents fallait bakufa kotinda batu wana pe bazalaka mingi na fere ba pekisa bango te mais kotala bango bazupe likambo liwa fali aza mutaliboso o a posté parce que na contrôler page ya Kofi a posté te Wera posté te héritier ka anda posté na seleo mais bon to sola mission za na mulai fere ba matanga batu presque nyonso beta na bango na wengi kenda ba matanga na bango te Bill Clinton a kufela papa fera kenda te Wera kufela oncle Nico fera kenda te a souhaité mes condoléances te comment na page te Kofi a ucho kufela mama fera kenda te na page à faire à poster de ba féliciter ko to fali que fali malgré OK c'est wana ba finga ba parane ba kufa ya tali angote ya tali non eza litiote et ça lié pas c'est tant que bien de quoi ku feli leki et ça lié pas mais et apprendre de faire épée ayoka apé pas si ba ninga pe bazoka ba problème neti Kofi aza leader oyo ya uta na maboko ya Kofi akufela ki mama awa mona ki mokili mombe kendaki me fera kenda matanga te ndeko na biso mama si deji mampata wa lambela bango fufu pe parce que tokolo baka bolamu ya fere tokolo ba bolamu mais totala pe ba point faible o fera zala na parce que lelo dans le bi matanga ezaneti ma ya mbula ko ya kana ndako ya mutu nyoso tala fere mama si deja kufela mama batutu ba ye matanga fali kutazalaka mpesha tinda mama na ketchup mais faire ayate a souhaité ta mes condoléances te a posté à l'autre côté et ba contreté bon et ça la contretante to ça l'émission pona ko finga mutute mais to rappeler batuke matanga tournaka na ndako mutu nyonso to no so kufela so kompa Bill Clinton kuta kufeli père bilo bosala na wenye musika maison mère mais faire ayate to mona ta message à condoléances te héritier pe autaza na matanga ti naka eza soki père soki ndeni na kanko kolwana muta ya pete donc ça passe. Voilà, merci beaucoup Blaise Mbuga artiste et Take Yosko artiste à Boka. Est-ce que message de mes condoléances il y a Fally Ipupa ou ya Pesipa ya famille à faire gola commis mes condoléances Hervé et Pesi mon boulot na communauté congolaise na éviter ceux qui ba golam basiliki ou bien ça message à Litio il était artiste moni eza magamba bien pour bien salir mabe. Mon ponam 6 étoiles Nathalie Lusamba de Manchester Bambota Tripazali François Timanga Fala à la si grandeur molelo la musique congolaise au biso to luka au dolingi faut la grand pour ça au fala ça lelo ils ont l'esprit de grandeur ceux qui baptiste nous sommes mboka Hollanda exemple au fala pesi lelo na la musique à Congo etambula bien faut la grand donc nana fierté moko ya Fally Ipupa lelo oko imaginer te bato bako sa ba polémique ne ba lingi mais fierté na zana yango lelo ngai en tant qu'artiste musicien pour na Fally Ipupa ko de maté exemple on a 5 ans musicien nyos congolais faut balanda o Fally Ipupa sali en tout cas bo eskizenga naza wa vérité naza ka mutu alinga ka bonne musique en tout cas kombo yo ami pesa aigle lelo nga na confirmant
quand moi message à François Chimanga message au quand message à Mutu a comprendre le message au fallait sali leloté c'est comme d'or kufa nous a fallu pour pas faire exemple et on a le tout le temps que fallait dans trace ya venir beaucoup ba gola ba se pela noter na lobby on se pelaté c'est que azamututé ndeko na fetité mais na tango mawa muta manifesta bimi et pas yoser la quitter so se pelleté zoti na la vie vous comprenez donc bateau ba ça la polémique na lingo limbo la bino boy ce qu'il fallait commis à présenter ma condoléances à la famille il y a mon way à présenter la famille et puis y est à compléter et puis l'artiste Hervé donc c'est-à-dire à présenter les bossons nan la famille mobimba ou à bien famille étendue et après si maillé à lobby à baki si combo à Hervé donc c'est-à-dire quoi bandeko bolandanga obolinga tam susu ko kotsa mbilinga na makambo Chrisaka di Obama zolanda yo et ça la biso bien vraiment so o préciser pene loko ana biozo ke nango bien donc ndeko nanga François Chimanga abakisi alobi na artiste Hervé c'est-à-dire ndeko grandeur à mutu soki baye bango na kanisi lelo fala la ki leadership na ki grandeur na ye donc c'est-à-dire fallait fa benga na micho toza boy ne toza ako koma faire golate ako luka non propre oyo bimeli na tangwa botio ndeko tangwa botio ya Hervé mais ba s'appelle na hotel non kozanga koyebeza liwa ndambo je crois peut faire comme on est bien ce qui se retourne longoli fali tout est ce qu'on fait muta komila qui par exemple fali peut-être en coma fallait pour ça combo na yi vous comprenez mais bande on a beau excuser nga mais bande on a ba golois miso ba benga Ferdinand papa est ouvert donc il y a pas débat François Chimanga débat zaté fois comme bongo même nga so na komila faire na présenter ba condoléances nanga na koma mes condoléances à Hervé. Sikoyo, muto koma faire gola et comme fan au fanatique ya yé. N'a pas de comprendre. Fali aza fanatique ya faire été pas comment ba condoléances na faire gola. Non. Yes quoi continue na famille, à continue le kola mutu boy un collègue à koma mes condoléances à Hervé. N'a pas de comprendre. Donc en fait la polémique monsieur Zobota manamboka wana batumisu to mona bazo ba ke pena discernement te n'abso so bi discernement bazo discerner makambote en fait le problème à congolais a discernaka makambote ayaka mbala moko abandi koloba kanisi même pas alors message moko très important au fallait pour passer lelo Alaxi pena que c'est un leader o alingi pe François Chimanga onanga il est temps de profiter des locaux. Mon locaux fallait ça les locaux. Ils ont temps de profiter. Fallait Alaxi nga personnellement. Quand ça un problème en tout fallait un besoin boya oya yebi na oyo yo yebi. Bo sangisa on pour musique à conquérir. Voilà, merci beaucoup le appel Simon Joël Salambi. Il y a on a bisco zali. Ken piana na zongama mke côté à les Cambodge ngero obeta na bandeli mais on a bombe question pour retourner en Moscou ndenge pende bien pour expliquer au peuple balanda yo bien na roaming problème il y a ndeko na bisolité à Kanda il y a lobby azali molobeli ya ba golwa ba tunyo ba osala ba osute ba méconnaissance na famille ya Firegola bazo compatir na bango mais quand la seconde minute boye na epito sezaki masanga ona mona video zomela yongo etindi ya lo ba makambo ya kwiti mudnyos tu akoya na matanga ya Gigola ndioka fere akozonga lokolo ndambo et puis azo benga ba ndeko mususu ba soutenir rappel fali pupa neti ba ser ba Alexis Weti azo benga ba Alexis Wese est-ce que ça va dringa masanga oya meli eza ida bien bezama be takeo ouais merci
trésor matete na pesi bambote belé place Olanda biso omoni déjà na olingo kotande na be na polémique te to ana moment ya matanga omoni komi si jango ezana matanga na kati na olingo kotango mingi te parce que ndeko na biso Gigola ndenga kufi wana famille na bango ezana pasi to bakisa sou pasi likola famille a ferete bato msuba mona ga kena yo bakisa moto likola moto eza bien te ngana oloba lite akanda makambo nyonso to ezalaka théâtre te okosala no babezi no salaka no swani na ba Alex oswani sibiso ndenge osalaka no ba théâtre mais eza matanga tozo matanga to tiango na place nango matanga théâtre pesa la théâtre mon frère babiloko lite akanda zo sala wana na ba moment matanga moment o batu ba soutenir faire eza bien te pona ne division pona to vivre kaka il faut to lukaka désordre ezala na place matanga eza to lukaka désordre en plus ozo ya opesa communication na ba bouteille ya masanga eza ebele mais non batu to wana besoin ya biloko wana te ozo comprendre donc ndenge eza na de 1 bato nyonso ba ya sala ba emission ki songi na organisation ya matanga bakopesa ta $10 ya kosomba emso sous vêtement ba latsa mowe te ba pesa ta $5 te o ba latsa ta mowe chaussette na moki mais baza batu oyo ba yo tiaka désordre mais bangwana ka bato bazanga mawa ba yo to le faire kaka na kati ya matanga yo kasi lite akanda ya matanga na ta faire na matanga ta faire le la frère nae lite akanda na mutune ezala nini ebika na affaire na mwa kwa moko boye na kotole na bimisata mwa sante wesa ba makelele moko boye ba jalelo moko boye na bite ya kimutema mabe parce que mutana matanga bino boye na be émission polémique bosa neti bino bolingiye mais non botika pe mo boye pe mutu fo mutu na epepe maka mo mutu ya mutu fe pe maka mo boye techa mutu fe pe maka pe kimia c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Blaise Mbouka était artiste et musicien. Vous avez un message nous coupé ça. Les collègues nous musiciens. Na geste oyo fallait vous baper ici. Ça doit continuer ou bien etika la gala na éducation fali na nenga lingi musique congolaise la toujours l'école ça bien asali gala pour na éducation na nenga ba sujet de maintenance na ou bien ba artiste ba continuer nango ko ça la geste fallait ça. Beliga de Zamba Dino surprise na semaine Jérémy Samakuta bambota to bande onangai François Chimangande onanga moni démarche o ngana osala o ngana zana yango et baso linga démarche na comprendre problème ngo moni question tout linga c'est très important ya maisha pa kide donc ngai na lobaboe ngai so nazalaki faire gola lelo na mincho naza na olongalité ya candidature na jeune atien na prison ndeko mais oui okomona biloko te yo kufeli frère na yo propre frère et puis frère wa lisusu travailleur na J7 de tout ça vous comprenez grandeur azaka frère ka ta famille boy donc non que ça fait mutu mo li kondi ndeko na landi musique grand chanteur oui mago azaba nuance mo même na koyembo ko comprendre te alandielelo oh sikoyo na kata G7 mutu mo so alongwe do faire ana double peine nga zaboy akufeli frère akufeli susu travailleur sikoyo ba image na moni ya ndeko lite akanda na okaza mo ya kimpanse konzere kwa so ano mo ya kimpanse ngape mo ya kimpanse lite akanda onde kuna kimpanse rebani teme kimba ville na biso tolingo na biloko boete surtout na batambo ya pasi mutu mobo na pasi ba image na moyi ndeko changer ngaso na affaire go la François Chimanga lelo lite akanda so aza mutu anga suspendu on comprend tu suspendre mais na bien comment ko to reprendre to no ngata masanga pamba omela même ba dire na ye eza mutu a peine na hotel yo kufeli ozananga ngana ose émission de ngwana o tolera ngo voilà ndeko na ngai donc babilo abo ngo to boyi mutu a boye a porter
alors porter musicien to artiste musicien et l'au moins malunga te pembe nae la chose de comprendre ne ba bloco totel mais en auto lingité donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Ken Piana autant que ba combat ba et artiste musicien mususu oyo ba poster pe ma méconnaissance ba mire na bangote na page na bangote ya fait regola mais baza obligé non baza obligé déjà faire yemo quoi tout le monde a matanga faire la posta na ba me condoléances c'est pas batute bango pe baza obligé te ngana osengande omoni idende kona biso Blaise azanango ya maisha park ngana osenga kaka moni ba polémique au point kufa bien Ferry Fali héritier bako taka studio ke tozo décision to bi mis album telapito nga una kacho bako taka studio ba mis na album comme ça maloba te même ka kokuta na kaya pa moni courant na kokuta na kaya pa ko na na kufa nanu ke batuma ba yaka ko finga na pona bango misato ana ko pe na ba moko ekufa bon po no poto déjà te nga pona poto te yokate pona poto te pona poto te kopi nanga eza yango kana osala so comprendre nga na poto pe libela te na eka poto na cadre ya nini mais nga azoloba soki lelo kopi wana ya batu ya buzoba papa atakutu kopa ngo mutana matanga lite akanda kyo sala émission amela siko ba sala fête po kiko la kufi est-ce que faire ye moko place za osepela ke mutu moko azo loba defendre na kombo nanga ayomela masanga na momanga na ana pasi tocho mona bagolwa awa batomboki mabe bakebisi Tracy Elezia koma yo gigo la kufi yo na page ya fere okyo koma malgré matanga date ya stade ezakaka tomoni bagolwa ebele ba fâché babi maintenant koma message ya matanga tozana matanga toyebi ke page wana mutajira yango eza fere te eza Tracy nde mutajira yango tika ko inisa fere pa ba fanatique Moma matanga eza moma matanga mon frère. Oso comprendre? Donc nga pona nga héritier Ferré Fali soit ba décevoir la polémique yango ba kotaka studio makambo yango ekatana nango ka Singapour makambo yango ça mais oui nako compléter omoni makambo ken bien makize mba ucholoba c'est très important poto si ça makambo yo faut ba idée ya pito lobby omoni lelo oyo je crois fali tango toza na covid so landi ba dire nae on comprendre que fali en a besoin na bandeko asenga ke ba mbanzembo ensemble bangoto donc c'est à dire quoi ndeko azo luka omoni poto comprendre tant sur langage omoni na vie peuvent tant futo comprendre langage ya moto eza ba langage ndeko aza besoin bandeko boya d'ailleurs na comprendre e manzembo mo boye alobi ke tobeta musique mo loyal tout ça to sangana so yokamu donc ndeko aza besoin to poussana to ya pembe na ye mais des fois biso moto zokima et ndeko azo continuer nakasi lelo sotel na netawa message oyo ya tindi lelo ya mutu et ça écoute dit même makama matanga ya mutu lelo mana minchi o pourquoi parce que il est très puissant alors ngana osenga ni kancho yo keni penama kizemba lobby et est très important le point de musique ya Congo do bandeko tout se bouleversé te bon na bandeko batinta msu ba message te baza obligé te mais faut te compatir car toujours na mutu aza passe so za fait to comprendre mais tant za passe ata mutu wana manifestateur na makambu na yo mais to linga to compatir na compatir wana François Chimanga lobo mona pe ko changer pe mutu eza lo ale mutu ya na makambu note mais tant amoni yo ko mona ye o na makambu aye lo pas ko changer aye na makambu ayo donc mutu pas ko changer ndengwana donc to compatir na makambu ndeko pour l'OBP et quoi la paix batumisusu. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup tout le monde qui n'a souhaité monsieur Nabiso. Quel piana. Tout le monde a lancé un message Robi na baware on y a sauté. Bokende matanga ya gigola pour aller bien na fali poupa on est ko respecter on va proposer ya bien ya couper ce message aux exacts bazo tungula e par exemple ya fali on est ko répondre kaka malabola mu ya fali. Parce que baware oyo tune ba ce message bakende na matanga wana. D'abord propos ya lité ya kanda est-ce que au revue c'est bon que va continuer au Kenya batika déjà chef na bango eza fali papa non chef wa fali
Fali pour pas yemo ko déjà a posté message. Ba Joël Salambi pe ba warriant. Siko chef ya ba warriant nyo surtout a posté message que non, ya mes condoléances. Makambo ya musique na makambo ya matanga toko mélanger yango te. Lelo esalaka pasi ezanini. Lelo esalaka pasi. Tout le monde a affaire eloko ebomi faire lelo na matanga na yeba tuba okamwa ndeni ya yeba tuba poster. Et ça pour ya postaka baninga te soki bazui ba matanga. Donc matanga ya ndeko na biso Hervé ba wawe ba ozala parce que leader na bango pa koya tour na matanga. Vous savez fallait aye matanga batu ba protéger za banani. Ba fani na ifo bazala na pa protéger ye. Donc baza obligé sans obligé ya okende parce que leader na bango pe akoki koya pe tout. Donc ngana osenga ba kende et ça la biso bien matanga pesa place ba ponaka mutute. Mais matanga même ba matanga to mona na politique ba ki parate ki o bato ya opposition ba ya bato ya nini ba ya te matanga za place sangsaka bato nyonso ba ennemi nyonso bakutana na matanga. Mutute akakolela matanga ya place baloba te ki omitunda nani akoya te non. Yango monia ngana kondana ba ve na biso ya wenge Kofi Olomide pena kufela mama ba ve tu ya wenge bayate. To mona pena frère Patrice aye. Esalaka motema pasi moko. Siko tela douleur o Kofi atikala nango. Ako kata ko poster mes condoléances pour na gigola te. Mais bakanga efere Kofi a poster ki yango mbangu po waneza makamba matanga te. Na se choko Kofi atikala nango na makamba matanga. Talaka matanga azoko ka poster te. Pour tout le monde peut Bill Clinton pas poster te, tout le monde peut Bill Clinton poster te. Kasi Bill Clinton papa ne akufa. C'est le afutaka banyongo oyo fera yaka matanga ya mètre 150. Oui, ça en est bon. Déjà fera yaka matanga ya oncle ya Ouerate. Aka matanga pe ya papa ki fa to za papa Ouerate. Aka matanga pe ya nani te ya il y avait na biso moni production pa yakate matanga adete yakim pour pa yakate uzomona te ke wera courage à poster ezate yango to senga ba artiste musicien soki moninga no artiste musicien a problème boye baka kokabola mawa ensemble boye baka kokabola ka mawa sala biso bien en tout cas c'est Apolline Lumumba na pesi bambote belé na pesi Joël Salambi, yaza patron déjà à Belgique, il a passé bangote. Ya makasi ya GTE, mede, bokatamawa. Vous comprenez? Donc, il n'habite Chimanga, yoka rasoi ba question exact au quotidien. Blaise Mboukou. Vous avez un message non peut ça. Mais les sola moko na pe okoti yangote. Ngaina compléter. Pasteur moko no koti yangote. Keni pena magizemba utoloba. Donc na moment mawa ezana condition te. Le moment pas ces conditions ezana te. Donc batika batunyo balela surtout et là on se peine makasi partout donc ba témoignage ya gigola wana positivement. Azaki respect, azo respecter batu. Na yoki ndengwana. Talaka mutu azana kesa ya na ye, donc kesa na bango. Mazaki ko respecter batu. Donc azali Aza garçon moko faut tolele pena na kimia na libre de ndeko tolele na kimia ba différences zalate ba message aux négatifs tout tient à côté to que le ndeko na kimia. Donc voilà quoi. Chimène Mukoko Abigail Mukoko bambota trop. OK. Ken pena moni public et lamuki e bani ko take mutu abengana ki liwaya gigola que liwa nengo kebo ke libela ozonga souté et puis ici en tout cas et sali bisoka bien to ebi déjà siko capacité à pasteur Mukuna que so za problème no abongo pour que ne pas pasteur Mukuna te papa to tira mo ba aventure na komba nzamba mais campagne mabe yemoko nda esaki makambo gravité wabike ndeko na biso gigola abela na ye afandane na pala batama to ebaka na biso makambo te wabike soka kufene ka brusquement elingasa pena na makelele te mais Mukuna nde mutu abimisela biso gigola parce que gigola batamaka ne na pale Mukuna abimiseli biso ye ayene na media lobi ndeko ayaki azoko kotambola te ayaki kutuna zambala elati so mutu alati zambala c'est que bon on est mibale poli on se comprend après 3 jours nde alati pantalon dans lati pantalon elaki sike
azwi guérison non ya père tomonaka ata biso bana mibali tokenda ndenge mabe te biso bana mibali so bakati so musutu il faut bandolata liputa ndenge tokolaka ezalaka bongo il faut bandolata liputa siko eloko oyo esalaki gigola akokolata pantalon te aolata zambala seke toloba sikoyo nini nayebi te so nalobi mabe kote ya sikoyo azwi guérison biloko ezalaki ya kopola na nzoto ebongi mais quand même il fallait que tout le monde a switch à guérison. Yo bi après 3 jours na bando lata. Siko tout le monde a image moko ndengo longoli ba demo donga ponanga bandimi o bo sali ba 5 6 7 na église wana. Bozana espoir que bozwa lobiko boyebela. Bongo siko ba popo ndo na biso mwasi oyo attaquer mukuna na ba goloa oya biso ba vérité belé ndeko biso mo sona moko naza mutakala na ba Dimitri kasi yango siko ser na biso mwasi ana déjà lobike vient na biso za mutakala na nkolo dans l'été akana longola komba mutakala na nkolo po to moni ba bambeli yango mukuna donc merci beaucoup merci vraiment merci voilà mais qu'on a souga biso na biso quel président en boto obese pour na biso non Jocelyne n'a pas si bambote belé. Dans Jocelyne n'a pas si bambote belé. N'a pas si mbote belé makasi. Nga souk ça pas jeune Salambi. N'a pas si mbote na France kuna na moni Zet Kiri, Vero Kiri, Batou Baza. Prophète Emmanuel Dodi. Au moins na zo réservé comme bon parce que ba côté na babuzo ba hotel ba mukuna. Ozo comprendre? Mukuna tika na charge na ye moko. Yango moni émission na pesa prophète Emmanuel Dodi mbote te. Pour prophète Emmanuel Dodi batu ba yebi na bango ya bikisa kuna déception zalate donc ya bikisa donc merci beaucoup merci Timang merci beaucoup maman pour ça la bisou ngaka pono susa nga o marteler bande ko nyonso ba okende osambela nzambe pas moko bozala ka mayele muto sabi azonga suna maladie te moko na saidi muto sabiki akufa lisute donc bino ba okenda ba église foza toujours non l'autre ndo ba comme mukunda nga ba mukunda te mais ngai nde lo na yebi nazo yemba na mami chibola oyo nazo yemba na ndenge ya solo na yemba na mami chibola nga donc nzembo esa madala chiluba nga na lingala na yemba na mami chibola merci beaucoup ya solo donc na pesi wala pastor c'est présenté na pesi jiponi mpaka master bambota trop na pesi bambota na bato nyonso balandi biso awa so tolobi malamu c'est bon so pe tolobi mabe bolimbisa donc voilà bambota tuna bandeko nyo surtout balandi biso merci beaucoup voilà nga pe na pesa bat bambote mais congolais ala teti surtout sali na so émission to fingi batute oh bo sali mabe bo kozoluka bo soane mais ko soane neti ya nini parce que ngande na bo yebi sanga siko na fandi na poto mboko bafinga kapena ya mama na yo bafinga ngo ti kombo normal ya na fandi na mboko mutawozo ape ba parti ali ona bando finga même président de la République. Mais ce qui n'a pas nanga babiloko wana bino bokomi condamné mais na Kinshasa kutu ngalanga na zala pena guerrier ba kontenga kena guerrier na signé bitumba place bitumba za moto neti Kinshasa nde place ba okanga yo ba memona ba prison bureau de koya place yana na ndima nyonso tu na salaki boso na place kutu na ko banga te de awe lagisi ke ce qui na bandio sala ba guerre na musika boy na bimande vrai yuma awe za place pena na kosala ba guerre wana na boyi nanga siko bolinga na zalaka na makambo na makasi to sala ba guerre na ba artiste musicien batindela so ba démon na ba butu nga église na zalaka ki ma mingi ka na église na so pas prophète Emmanuel Dodi omona maladi mobo ba sambeli mbangu elongwe siko awa prophète azate na continue lukaka ba problème prophète azape be na ngate dangana lukaka ba problème zo ba batindonga ndenga musika papa tayo moko prophète azawa te da batu boti nanga na sala be mission ya kofinga ka batu batango ba bokelanga bakake o gigola kweli awa ale na zo biyo kende Kinshasa mbangu na ndeni na tiki polémique ekomi ok no zo banga nini mais non batu bozala quand même batu ko boti ko poussenga na sala makambu na makasi merci beaucoup tout le monde a souga monsieur parce qu'on peut ça débat les 24 vous c'est la promesse zoya donc bozanga otala te na Blaise Mbuku fils à papa donc promesse zoya voilà nga bela pesa moto to soutenir musa na ngeke de liboso papi Pedra Motema ya Palmira Mulamba na kati ya Liège
ya boga leader les descendants ya Brice Mpangi na kati ya Londres d'autres makasi mikolo ko le gazate na pesi moto na Djibril Mpaka l'expertise bana lola Ginette Lukengo na kati ya Irlande ya ngwana Sophie Kasenge la belle sœur propre na niveau ya London pona ressource na pesi mbote là où repose le cœur de photo Chimanga Kylian Kayembe Maman na Maeva Baelia Chimanga Kylian Kayembe Vous avez la sima Julien Poutou ciao ciao to so ça ya sikwa suke pa patron ya Bruxelles Joël Salam les gars warrior Europe ya mwana bisco sali na munene maman na champ et pas échappé sali bongo sali biso bien millionnaire ciao ciao